Puis mingi po ozana eloko ozana ngo posa po zwango obika na sida obota ozo ba témoignage o eleki makaso obika na ba cancer tout ça et senga nini papa pour mutu c'est la foi pour mutu soit mwana et senga eza konima parce que dans le domaine de la foi moi je dis chaque chose que les siens n'ont point de l'importance donc parce que dans la foi eza très important za matoyi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Na bonne pour la maman où il y a âge à l'icolo Jaël avec un problème à conception 53 ans à Zumwana. À cause de la foi. Na bateau bazan à l'église je crois jour Jaël chaud à roya na kat église à rejoindre des micros à rotam sa bandimio sauter na bandimio ya sida ba bika bazan na tilelo. Dernièrement bon mona ki muta sécurité na abika na sida. Alors à rotam sa micro bata sida baza et belé na kat église au babika. Alors, bah, témoignage parce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont dit qu'il y a mais il y a des gens qui et si le bazawana bah témoigner toujours dans ma miracle. Yo ndiminora ne masikatenda par rapport à forme pour y peut côté bilele somo. Bimi fils na ye na bilamba que camarade ne lamba tonani nazo comprendre pour na mona ndira côté masolo ngwa. Na côté le côté ne. On va casser caractère sikatenda ndalege na la tazate. Wana penza okosité donc on a mo pena lobby donc prophète Néma Sikatenda azamuta binza mumuni déjà tango sel nzambe faut ça la très propre parce que Satan azarana bima salité donc place nzamba za fait la très propice moi nzamba faut ça bon ne bagi dernièrement émission les kaki même attaque ici nzamba lataki ezaki trop différent ezaki félin alors et batongati donc félin alors yé mo pena Néma Sikatenda vraiment na makambo wana penza atika ka tanta za ka très propre. Maxi Bio Café Yango A connaît pas demande hémorroïde et oh diabète un année avant sous réserve Yango té. Bon bah te pose à cas yo moko expliquer mon ninga so un problème na couple expliquer maman te longo ezo mo misabiso na couple yango yo tout ok Bio Café et au salation nzote lengi tomela ka na bino yango force mbetu danger Maxi Bio café original bande ko tomela yango pour la santé na biso. Nous sommes Go Location. Nous prenons votre talon de bagage au pied de l'avion et nous vous déposons tout de suite où vous voulez, dans les meilleures conditions possibles, pour vous donner plus de temps et de liberté. Vous avez le choix entre partager un van à partir de $25 par personne et une berline privée à partir de $50. Ce n'est pas tout, nous vous offrons des prix plus avantageux après votre première consommation de nos services partant de l'aéroport. Notre gamme très variée de véhicules vous accompagne dans tous vos événements pour un meilleur séjour à des prix hors concurrence et ce, 7 jours sur 7. Puis, nous vous faisons suivre vos bagages chez vous rapidement et en toute sécurité par un personnel professionnel et très qualifié. Pour plus d'infos, Europe, Amérique, Congo ou golocation@rdc@gmail.com. GoLocation, nous sommes au Flat Hotel Lontou en face de ShopRite. Avant, quand je prenais mon vol, j'organisais tout seul. Quand je voyageais, que ce soit en business ou en économie, arrivé à l'aéroport, je rencontrais de tracas. 45 minutes à cause de tracas de bagagistes, ainsi de suite. Et depuis que j'ai connu le service de GoLocation, je peux vous rassurer que le 45 minutes de tracas que je trouve à l'aéroport n'existe plus. Il y a moins de 30 minutes, bagage nana. Là, plein de bateau, il fallait pas bête. On a pris samedi, à 17h, 17h30. On a tegui ba plan, on a cliqué j'aime. Go Location, louez-moi. Votre besoin, notre réponse. La mignonne, la mignonne, très simbelenga bro, Kata. Et bien voilà, Jaël Chaud, Bobby la plus venue de la presse, Oye la Binoka Hélène, joie,
na bandako na bino partout place bolandanga na ba téléphone na bandako na ba écran minene na ba CD babi gel shoye yo moi c'est longa boya commander ni loba petit nanga afil aura la taille guitare sans oublier babi Kevin Leketchou Kevin Panda et puis Cynthia Wadol plus que star Karine Mokonzi la Baron Junior Diasso son téléphone la moni tantôt de la presse juvénile qui va là Bobby émission continuité nango parce que baté belé babengaki des grandes sœurs nanga Zizi Ngombo Bobby Z amunene quoi la grande Z Zizi Ngombo de quoi Edwige Ngombo abaki gel show il faut prophète toi qui m'en met ezaki tellement me pousser photo yo kasu ya belé ba question la bino na yo kekengo la réponse no bozongo lelo na émission na biso na za pembe la prophète nanga là après c'est no bonjour directement bonjour prophète. Bonjour Jaël, bonjour Nabandegogno Sobazolanda Bisso. Comme d'habitude, vraiment, je suis toujours très ravi aux Alanayo et puis aux Alana Bango ensemble. Ouais, Bobby prophète et l'autre Salaki Bobby, voilà, vous prenez soin. Et l'autre Kaliboso, Balboso, les Canadiens, show, mais Batbabenga qui tellement ébélé et c'est qui est aux pour la deuxième fois. Donc, les lots Elipso Bassimoni. Vraiment, le Zakaka Ndengezalaka, comme d'habitude, l'abbé dit que les dieux d'Israël renouvellent sa bonté chaque jour et chaque matin. Le Loba Samwezaka Yamalam parce que Nazana Bomoy, Nazana Mboka, et puis espoir toujours, la foi. Donc il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent dans le monde vivre. Espoir et Zakaka parce que même na montre Oye Koufa, des fois le Bamamba solo. Et quand on a 15h, R 3h, le bien solo, 4h, le bien solo. De le rôle aux vivre, c'est que espoir est allé. Mais papa, tu es bien qui abikisaka sida ba maladi monsieur ezaki oya bikisaka yeka kasida na sida ebite à part sida ozana ba maladi mususu o bikisaka o zape na bato ba témoigner po bato babi buka mona buka kwikila ba mona ki mta sida ba mona pe bato ya ba mususu à part sida ozana makamsusu oyo bikisaka zape na ba témoignage nango vraiment à part sida na bonde la mingi pona bato baza des fois à comment déjà fou il y a cela 5 ou 7 ans comme ça bikaraté. Alors si on a bon délit grâce à Nzambe se manifeste à part wana même mutoza na problème koyoka le gola ndé na zabi na tambol de fois na flash na box où ils ont ba image nyoso toki kota la même témoignage ya mutoza qui na problème sérieux au Nzamba bikisi azaki na problème liboma boyoka ndé maman na bango zo témoigner que ake na ba Saint Joseph abikité wana liboma ake na ba hôpital minene ya Kongo abikité. Mais tant que ayuki lisolo ya prophète Timothée Christ Mosakoli ana mboka ba bengi ngai mbamo na obiso mobile na kati église na sali prière à 2 jours mondali boma o umeli déjà abiki et puis yemoko boyoka ndenga zo témoigner ndenga zo la papier la façon dont baba transférer qui menga na zu papier na botole on abiki boya na kati église parce que tikota kezali Jésus Christ Nzambe aidi na bala azana bon moi donc ils ont biloko amitié et puis bon on a même na témoignage moko mona moko banda botama yo kakaté maman ne mo zo témoigner ye moko aza témoignage vivant pour na moi na ba preuve ye moko zo témoigner alors ba sida na lingaka ne mingi sida pourquoi parce que eza malade ba mona ki maman Jaël qui non mutoko kufa do abi que somme d'avion abi que non il y a même pas de l'espoir abi que non na malade na kufa na ba cancer ce qu'on a lingande biloko bongo. Alors mutu passe pe na ki nango bonde la mais na s'intéresse à plus na makambu ya makasi ba mona geza makasi impossible oui. Donc voilà pourquoi la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Comme rien n'est impossible à Dieu, voilà pourquoi na landaka makambu wana et pour que na déclarer que le miracle se passe. Donc c'est un peu ça. Ah OK. Et ça là plaisir na batebe so Falon Mumbungu Falon Mumbungu moi salibala na Niclette Makeshe na Daviston Carlos papa sikoyo na ebité ndeti ozakana kini soki mutu azaneti libanda ya mboka po libanda ya mboka eza makambo ebele mingi bakokapenda kosambela te parce que distraction non eza makasi à part distraction bato ebele bazana bakati bandako musala ezozwa bango temps ake musala mboka mopaya vafuta ndako fasala boye to pene ya koprier makasi eza te soki mutu aza libanda ya mboka aza aposa bosala bapriere na telefone basiance na bino na telefone na ba ero ya kokatelo ke papanga na sisa musala Airtel balingi priere ezaka Airtel ndeti olandela ndeti bandimi mususu na libanda ya mboka est-ce que eza possible pe eza possible déjà soki mda bengi numéro nanga parce que musalo nzamba pesinga de yangwana alors loko les musalo nzamba pesinga naza wana uniquement pour na kobondela pona bango omoni apporte Paul lobby si j'annonce l'évangile ce n'est pas pour moi un sujet de gloire mais parce que la nécessité m'a imposé. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc moi je suis là pour eux. Alors bako benga na tongo bako benga na pourquoi mais comme
comme eza musalo nzamba pesinga, alors je suis obligé ya kolandela bango pour que miracle nzambe et s'opérer. Alors so déjà basa numéro na bazo benga ngai, alors tozo bondela ozape na sida na mboka bapaya na bondela kaka pono na téléphone wakuna posa même roya wate parce que ebele basala ga effort ya omona nga du fois na vacances que non papa toi na posa to mona yo mais sikoyo loko les gens na vacances to ko benga na téléphone na bondeli dans 3 jours na tino na hôpital au monde munene parce que anga na tina ba tina aner na tina ba hôpital ya minene akeya sale ya moni benenge no sida ezati. Alors même au laninga libana mboka parce que ba témoignage ezay belé déjà na kati ya Congo ba bi que prophète Timothée pour na sida ba tchaka pembeni parce que ezakati kotak pour na cancer ba tchaka pour na libomba ba tchaka donc na ebité kanini parce que mbalo na royane na ba CD ya bandeko bazana ba problème en conception oh déjà ba bota ba sala ba 12 ans basala ba 7 ans ya mbalo na royane ngo parce que na bonde la kapo na nyonso. Alors so mundana pour ma robota na ko peso ka date que okozwa zemi jour boyi na olobela yo parce que nga na mosako na mboka et na prophète na mboka son a déclaré d'office le miracle se passe. Papa aussi mutu ayepa na yo mingeza basi ya mabala mingi to monongo libanda la plupart boza basi po mibali pe bakendaka omonaka mais omona pena mosi mo libala ba faina mobile ne fi moko yeko déranger à côté lango même bonganga mobile akei asali mabondeli ya bandenge nyoso mobile azozonga te est-ce que bakabongo pe eyela kayo bakabongo yaka sobe yena déclarer na lobby na bondeli nanga to kosa prière peut-être premier jour deuxième jour troisième jour de fils mobile na yo zongeli donc sokaza surtout aza ya yo nzamba lobi kaza yo atam no swaki ayiba donc les bien mal acquis ba profitera na ngote alors toi to ko bondela d'office mobile na zongeli yo parce que na yebi dans l'onction attire à cause onction na ko déclarer na zongsi mobile na yo rien que par la parole parce que on reconnaît un homme de Dieu par sa parole, vestete et logotenité, règle par sa parole. Donc maloba nyoso lobaga, il fait kokisama. C'est alors que ba reconnaître Ramostel Nzambe. Alors tant on déclarer na ko zong sama gamius na état initial, rien que par la parole d'office miracle les a tikotak. Que monsieur Seleng Makas na champagne overdose. Nabi mingi bo benga no to bozuli biso église à papa te. Nabi que troisième séance bo mona pena que biso nyoso dimanche Nicolas Mokonzi na sima caméra ngamoko gel shot dimanche pena to zawa na papa si église ozo moko ya bandimi. Ba témoignage ya mutu moko to bandi pena église e bandeli timo suka batu bo yoka mate ate aka bo mona te que oh prophète le kaka te. Bo ki pena message bo comprendre. Alors chaque fois il y a des gens où on doit témoigner la grâce de Nzambe. Alors nous avons maman na biso mo awa na yebite Nzambe wana Timothée Christ a salelié nini. Shalom maman. Shalom papa. Na yebite maman Nzamba sali nini ya sikalikola vina yo pour na monio awa olingo témoigner miracle Nzambe. Nazo témoigner munena Nzambe. Na ndenge asali kati ya mwana na ngai o bana na botaki na bimi na maternité mwana tofune bando bimi na matoi donc mwana oya ko sineva ba koli na matoi wana ata bo bengi keta ata la keta otala ka keta faut bouger asutuki donc nenga za na tamo na ba église partout solution na zute na ke ba kisa bokoko kende bo sala bo na zuna nga solution te ba ko ebisanga kende pa ya prophète Timothée na nga ba pesinga adresse na ye a to yaki premier jour to ye pa prophète bondeli pona mwana asinga zala ko ndima nzamba ko sunga yo donc eza yango ya tembete na pesi na nga mbongo te ni 50 francs boya nga moko témoignage na pesa pesa mwana na ngai 9 ans ayoka raté na yoko yoka do ne la sana yoka na somme na yoko yo tant to kuta la prophète a prié moi la dimanche dans a bengi keta yoka raté mais ayoki ya on a ko kumsa munene oya Nzamba Timothée wazo sala boya ebele o nyoso sala pasi bokoza solution boya vraiment na bateau yo des fois bandaki est-ce que bano balobani na kata veni na bateau belé na ndenge mwana sali ye 9 ans ayoka kate bateau fina na bateau ya to bengi et si mate faut bouger bano sala ndenge ni bano lobani ba msu balobi na ka ndenge ezana ke na ti e pa ya docteur mona matete ba koti se radio na mtu ayebsinga ke mwana oyo écoute déjà et baby na kata kotikala ko yoka lisusu na la binzambe asala kati na nga jamais mwana oyo ayoka te nzamba asala mutu nyonso mpona koyoka na ntango na ba prière kaka nde nayebisi bino nazwaki solution te naye kozwa solution na église ya pasteur Timothée ya prophète Timothée boya bokozwa solution oyo bozoluka bokozwa yango
Gloire à Dieu. C'est Ketsa Sega, yoki bien. Ayoki bien, ata kuna bengi Ketsa, akoya mbangu. Ketsa sala bola osala. Eko kumsa bena munene na prophète. Ketsa. Ozoka bien. Gloire à Dieu. Ça ma possibilité illimitée dans Nzambe. Alors kanyoso oyo mutazo bela et pas Nzambe eza toujours babilo kamiki, alors c'est possible avec Dieu. Nzamba pambola biso, merci beaucoup. Shalom, shalom na bandeko nyonso na lobi chaque jour bato bazo témoigner Nzambe ya Timothée Christ Nzamba tikotaka. Alors tozana maman na biso awa Nzamba prophète asaleli na bandeko bela mais lelo akosa la test miracle Nzambe monzami tikotaka na vie na ye. Shalom maman. Shalom. Malade nini yo bandeko bela? Malade bela sida. Aucun hôpital balobi ki na sida. Na quel hôpital balobi na ngai ke na za na sida. Est-ce que ba pese ki pe ba kisi bandeki pe komela? Ba pese nga ba kisi pe yango na bandaki komela. Na melipe mais la moni changement te yango la ye lango pansani ya Timothée asaleli nga grâce sikonenga plienga na keti na test basali eloko moko te. Na vandi bisu libanda na bisi papa na sala lisusu. Abina sala lisusu na bisala lisusu na limina ndima teze a solo bien solo ki asali so le do ça le logo. No basali test deux fois. Deux fois mobile. Ya sida ezati. Ngala che beauty ngala bisala lisusu apo wanda ka mbona bina opesa mbongo yo sala ka ngande ela ye ba itasante. Asali lisusu abi eloko ezati. Mais liboso tong basala ki sida donc famille mobimba yebaki ke yo sana sida. Na yeba ki yango baza d'accord na yango. Mona ipe na omela bakisi. Tango zomela bakisi babi ko mela kango pona sida. Mais lelo kei okose ce test na prière à moké balobi ke sida ezati. C'est que bakisi c'est que ça ngai. Ça yo on a besoin de cela. Merci beaucoup. Pendant le baké Nzamba possibilité illimitée à Nzambe. Soki Nzamba za capable de kobikisa mutu boye sida nyoso esile puis mutazuti bakisi limite que Nzamba sele ba bandeli lisusu miracle Nzambe ezali. Donc on azo croire que eloko moko te leki Nzambe sida leki Nzambe te cancer leki Nzambe te ba bilembo yango o Nzamba sali sert à témoigner gloire ya Nzambe. Totikala toujours en contact to kanga na Nzambe Mosagol prophète Timothée Christ ana mboka Nzamba pambola biso. Pi mingi po ozana eloko ozana ngo posa pozwa yango obika na sida obota ozo ba témoignage o eleki makasi obika na ba cancer tout ça et senga nini papa pour mutu c'est la foi pour mutu azwa mwana ezo senga eza konima parce que dans le domaine de la foi moi je dis chaque chose que les siens n'ont point de l'importance donc parce que dans la foi o ezaka très important à matoi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Na bonde pour na maman mo ya âge ali kolo Jaël avec un problème à conception 53 ans azumwana. À cause de foi. Na bato bazana ka d'église je crois jour Jaël chaud a roya na kati église a rozwande micro a kotamisa ba ndiminyo sote na ba ndimyo ya sida ba bika bazana nga tilelo. Dernièrement bo monaki muta sécurité na nga abika na sida. Alors, à côté de micro, batasida baza et belé na quatre églises au babika. Alors, bah témoignage parce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont dit qu'il mais il y a des gens babiki et si le lo bazawana bah témoigner toujours dans ma miracle. Nous sommes Go Location. Nous prenons votre talon de bagage au pied de l'avion et nous vous déposons tout de suite où vous voulez dans les meilleures conditions possibles pour vous donner plus de temps et de liberté. Vous avez le choix entre partager un van à partir de $25 par personne et une berline privée à partir de $50. Ce n'est pas tout. Nous vous offrons des prix plus avantageux après votre première consommation de nos services partant de l'aéroport. Notre gamme très variée de véhicules vous accompagne dans tous vos événements pour un meilleur séjour à des prix hors concurrence et ce, 7 jours sur 7. Puis, nous vous faisons suivre vos bagages chez vous rapidement et en toute sécurité par un personnel professionnel et très qualifié. Pour plus d'infos, Europe, Amérique, Congo ou golocationrdc@gmail.com. GoLocation, nous sommes au Flat Hotel Lontou en face de ShopRite. Avant, quand je prenais mon vol, j'organisais tout seul. Quand je voyageais, que ce soit en business ou en économie, arrivé à l'aéroport, je rencontrais de tracas. 45 minutes à cause de tracas de bagagistes, ainsi de suite. Et depuis que j'ai connu le service de Go Location, je peux vous rassurer que le 45 minutes de tracas que je trouve à l'aéroport n'existe plus.
dans moins de 30 minutes, bagage nanga. Là, le plan à bateau, il fallait pas bête. On a pris samedi, à 17h, 17h30. On a tegui ba plan. On a cliqué j'aime. Go Location, louez-moi. Votre besoin, notre réponse. Alors bango soki baye nga na prophète Timothée qui se mosakola na mboka na za wana pona bango et tango bakoya d'office miracle s'opérer. Moi je suis là pour na mais na ko kende jamais na carte hôpital parce que eko senga ba autorisation ba makambe bele minene mais soki bango moko baye miracle et monissa. Voilà pourquoi Christ a dit que venez à moi et bani na ngata et bani na Jésus, venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés et moi je vous donnerai du repos. Et alors, si on a bateau chargé, on a fatigué, on a le mais le roi a mboka baya parce que Samuel n'a qu'à ta Bible, il pas Saoul, tant que le papa n'est bungaki. Alors, ceux qui peuvent considérer le roi a mboka parce que Nazara Bouéchaël, je crois que ça l'émission Moussou, n'a pas professeur RDC. Na makamonza malobela ngapona RDC. Alors ceux qui ba lookinga d'office, miracle est opéré et puis faveur nzambe montsami na totalité. Donc c'est fait ça. Papa ndeti boye question la tuna pe to liboso na ebite ndengo yeli on dirait ko étouffer batu mususu ba liboso na ebite na monde na bino ba pasteur et question so ngiranga kaka makambo yo zo sala ma quelque ba pasteur mususu o bazo consulter te ke yaka to sangana to sala loko popo e yaka nango ndoko consulter ngai na makambo na zate parce que ngai nde muna consultaka mingi nzambe ya ID na bala Alexandre. Nzamba dit na bal Alexandre parce que il y a un pilier évangile ou à côté évangile na katia RDC et puis baza ba papo ba tamboli na nzambe o ba miracle salema. Alors lokola ndima na nzambe na ti le nzambe na ye atambola na parce que na sala alliance na nzambe na ye. Alors ceux qui mundo lukanga parce que doko sangana te pona makambo wana parce que chacun de nous a sa grâce et chacun de nous a sa particularité aussi. Alors mutu na mudaza na likabone pe mudaza na grâce na ye moi to sangana ezati. Donc c'est un peu ça. Ndi makanza mbe dit que baloza nzambe mususu ndi maté par rapport ya batu mususu. Est-ce que osana pasteur mort ou prophète mort répété sur fan de tala que on travaille bien ou bien dans monde de biso parce que biso to mona biso ka misimi balé bien de bomona ba monsieur belé que mona oyo oyo na bo satana oyo pena bonzambe kati vandi osana moi quelques pasteurs pe oyo mona ke ye pena pasteur prophète bazali po ebelé tozo on peuple périt par manque de connaissances, ça dit tozo mona mais tozo na misumi balé kaka mingi ba comment ko koloba mabe na bino par rapport ya ba oyo ba bimi liboso parce que nango na ndenga mabe mais de yo moko lokwa oza misumi balé o mona ke apa misumi balé oza na misumi suso bo mona ka po bino nde banzamba lobela bino nde boza ba songe bino nde boza ba révélation que ofandi pe be otali ke telle personne a travaillé na bonzambe mais na kondima par rapport ya bat mususu mais tel a travaillé abandaki na bonzambe mais niveau ndazo kende a coutuming yo yebi ba science banini omona ngai pena na ba prophète nyonso na kati ya RDC et vraiment nazana ni na ba mettre fa na juge ba pasteur te mais na ndimaka les prophètes ne masikatenda parce que ya za de la nation nga nazana prophète na mboka tozarami bali na Congo mais na biki basé belé mais ngai pena muto na ndimaka c'est un prophète parce que ba évangéliste pe bazali na lobi na cadre ba prophète et prophète na ndimaka prophète Néma Sikatenda au façon c'est la musala naie c'est quelqu'un qui a la grâce et puis a tia ka parole et attend de la fin c'est quand même c'est vraiment un homme de Dieu au ngai est tant qu'un prophète de Dieu parce qu'il a la facilité parce que ndongo lobiango to na mismi balé donc lui c'est vraiment un prophète en tout cas non le prophète Néma Sikatenda au niveau ndimeli et senga kanga mona ko tana na bigo ngapena solo na masolo mususu quoi au niveau bandimelo na éviter quoi na éviter to kena biso to chiter vers la fin aux autres un belete numéro pour na batu mususu balanda ki première ligne et puis ba témoignage mususu ya makasi oyo monique batu mususu ba yoka ki ngoto ko réfléchir pe na cette émission qui était témoignage mususu pe na bosana ki tout ça ezali po ba image ezali o yeli biso to ko tcha ngo ba ndoko ba kotala mais o pe eleki wana pe na ndimite ke zangi ezali ba cancer ezali ba myome elimo ba dali bumu ba fibrome donc biloko wana grave ezali oyo déjà ba témoignage mais lelo ba kotala kaka
ya sida à part ya sida ba kotala ndenge nini témoignage moi je suis liboma o ya mwana jeune fille o ya 19 ans ndenge nini nazaki liboma mais nzambe ya ID na bala nzamba prophète Timothée Christ musakoloza na mboka abikisi. Alors numéro zali plus 243 81 005 77 48 na bandeli plus 243 81 005 77 48. Alors il y a WhatsApp pour la bande nyonso basa na facilité plus 243 89 67 08 423 na bandeli plus 243 89 67 08 423. Alors on a numéro prophète do ko benga nga nyonso ozana muto ya mbato ya mbakaka prophète Timothée Christ yemoko mosakoli ana mboka. Wabi témoignage musuto bosani ya muta sida o yebiso image mususu à part muta sécurité. Mais prophète nabi ke parce que mon témoignage est belé, bah tu sous babandé na biso na devis, bah ça moi retard, me soupe ba koti na katikati quand des ala. Okobo ça peut témoignage me soupe pesa kité quand to ça émission beaucoup réfléchir ah me soupe zali. Neti nini donc témoignage oyo ya suko na ko bosa na momuke parce que ba témoignage pesa belé. Isa ya mwana oyo abiki ya cela 9 ans ayoka kate banda botama. Alors wana ndependa ne boyoka ndenge mama ne moko zo témoigner lobiki vraiment ngamoko nazo témoigner parce que keti ata soko bengi ayoka kate mais ngamoko na ko témoigner. Je crois bon na même na témoignage na ye. Donc onga na kolo bakaka ke na bande ko nyonso bazali banda o déjà sur numéro na nga benga kota na kata tikotak c'est possible. C'est possible Gabi tellement l'indignité que ma question est ma grande sœur chérie Close Kiki Kiamboua Yemoro Lakata Vienne Bobby Mukuba Shabani les sultans de Vienne Kande Zalara n'habitez prophète yon diminora ne masikatenda par rapport à forme pour y peut côté bilé le somme mi fils na ye na bilamba que camarade ne lamba tonani nazo comprendre pour na mono ndira ko tu ma solo ngwe na côté le côté na epse ko fata sika tante sikatenda ndalege na la tazate wana penza ko cité donc nga mo pe na lobby donc prophète Nema sikatenda aza mutebi nza mumuni déjà tango sela nza il faut ça la très propre parce que Satan azaka na bima salité. Donc place nzamba za faisait la très propice moi na nzamba faza bon na bagi dernièrement émission les kaki même attaque Jésus na nzamba la taki ezaki trop différent ezaki félin alors et batongati donc félin alors yé moko pe Nema sikatenda vraiment na makambo wana penza atika ka tanta za ka très très propre alors bisope atata bina biso ba grifte mais to lingaka toujours to zala bongo pona bana na nzamba ba ke nzambo to salela parce qu'elle avait dit que l'or et l'argent appartient à notre Dieu mais ce que j'ai le penozo kelela au moins que papa na yo azé le côté alors le rôle nzambe na biso za likolo yemoka bana ba fele alors faut biso to kitana ngo en tout cas émission esali ko makasi bobi to comme na biso na suka là je dirais un grand merci à mon boss bobi azalara moko quoi. Et puis si tu as ma casse na minute ils ont nini sa pote qui chasse partout babi RTNC ba si tu as so le qui faut ba yebo so ba yebo te segere éviter vous allez babé si tu as ma casse ça va mort hein si aussi wa je dis dia suka ba mbote belé la msaka to za bakado na biso motema être simbelenga pro babi kande to sur la bosse à gêne sur la cano donc awa ndi masolo za ato sola tout na mesa donc direct na patron direct masolo nzie ba jeune et ça Thomas Sabike émission celle qui to ko makasi et pas ya prophète Nema sikatenda babi taka Jésus la tela ba tongati ya cher ta pas chevre Jésus ta mbono mais Nema sikatenda olongola biso ba stress na do côté forme fana l'équipe bango nabi ke prophète azaba dédicace au sabat na ye ngape no sabat dédicace na batu na ngai na Jotumba Tati Lopez Mobala Pembe et puis na ma maman chérie maman Anne mon papa chéri babi na Fruit du Sud famille na nga mobimba lokoki bozo manquer nga na Benita Lombe ma copine chérie Falon Mumbungu Niclette Makese Patricia El Kusu azalaka moko ya simbaka beauté nanga quoi na mafuta Patricia El Kusu sans oublier Bibi Yoali ya ba Bibi en Prudence Ilunga azalaka moko Blandine Omar azalaka moko sans oublier tanto monte ma Virgin yo soko yeki par rapport à la prophète sans oublier Madebo maman o memanga toujours na bonzambe je t'aime trop ma maman chérie bambo tebele na mifa yo pe yangwana la sima caméra na Nicolas Mokonzi en fait moi quelques dédicaces pour toka bwana biso na bi ke ba témoignage ezali bato bolanda émission ba mona ba témoignage o biso tozo tshela bino
po mona kaka basala nzambe ya vrai bazali ya lokuta baza ya vrai pe bazali moi quelques dédicaces. Vraiment merci beaucoup na bandi d'abord na Jaël Luko qui est mon show vraiment bambote parce que koza déjà awa nzamba pambola yo Nicolas Mokondi aussi il penati karanga te dozarane de temps à temps vraiment nzamba pambole bandi ko nyos na poto ba pese confiance maman Bibi Milambo na Lyon vraiment